Ok, bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Recevons Mbote de Soussou. Je pense que hier, nous avons été un peu occupés. Je n'ai pas eu le temps de faire le volume 5. Alors, Lelo, nous avons Bimi, on a tout ça là. Volume 5 Nabiso, il y a Lelo. Lobby, suite il y a temps. Et puis, suite à temps, et puis par rapport à programme dans le lobby, nous avons eu temps vraiment pour ça là, volume 5T. Alors, on a bimi na tongo le dimanche. Na sala canette Nabiso, il y a $50. Canette Nabiso, tout ça, les lois $50. Les alibongo sponsorisés par les Ronabisu Kile Milema. Donc on va partager en 2 ou en 3. Mais là, na rotambola, na venu quelque part à Siganaye. Ceux qui te faire l'opération ensemble, Bissonabino. Ensemble, Bissonabino, tu es Bino Bisso, comment mon Christ, évangélisation par média. Et on va juste. Professionnel Bisso. Alors, Tobaki Togoluka toujours, maman et mapa, maman Oiwapi, Bazaliko. C'est tracassé pendant que Sungaba na Bango. Alors, moi, je suis là, juste un tremplin. Yagoye Bako Sunga. Alors, j'ai un $50 pour les qui font Kaba. Néné, nous avons jusqu'à ce que tout le monde a touché. Tout ça, la première action à Bisso, il y a $20 et puis tout ça là, $30. On va le partager même en 2. On a reçu option Nabiso et Lelo. Alors là, je suis toujours aux environs, juste à Royeba, ni tout ça Lelo. Voilà. Qui une salité m'a été. Tu vois, peut-être la même maman a dit que ma pas, je ne sais pas, les amis qui sont banga. Si on a bangate, c'est l'opération. Alors on a la façon de ma poto grave. On a la façon de juste pour la tournée sunga. La première canette de Bisso et à Lelo. La première canette de Bisso à Lelo. Vraiment sur le mois été. On va essayer. Il y a pour traverser. Juste pour les carrosses là, la maman Oyo. Ceux qui arrosent en hésitation, comme ça, il y a des topés ça y est, $20, il y a des coquilles, il y a des bossos. Ok, c'est parti. Le mec a traversé à voilà. On va essayer, si on va refuser, là c'est bon. Mère Modé, ça va, hein? N'a pas besoin de mapa. Ah mère, n'a pas besoin de mapa na yo. Hein? Ok glissé. Ok glissé. Hein? Ah bon? Mokendara. Mokendara même. Ah ben. Mokendara quand même église. Ah ouais, les loquetés. Ok. Voilà, Naïna. Les Karangaï, la mère. Na Telemiawa, en tant que chrétien, hein? En tant que mon Christo. Il y a besoin de bien te. C'est une sombi. C'est une sombi ma pendant une yosa. Aux hommes en ondago. Hein? Ok, là. Ah bon? Bon, si quoi les aboués, hein? Naza mon Christo. Amen. Et on a un peu de mon Christo. Hein?
Ok. Ok. Mère, la biso, alors au Christo, les gens qui glissent, azoka, tout passe, à tout qui m'a été dans la bouteille, mais aïe n'a pas bon, mère, ce qu'on y a besoin d'en ngaï, dans moi en aïe, hein? Alors, les lots, dans un an de comment boye, de comment moko, comment on a équilibré, hein? Abi na ngai toza posa to pambula mama moko oteka mapa na tonga lelo amen sikoyo ngana mtema na ngebeti pa na yo ndeko kile abi na nga yo luka mama moko to pambula e na tongo sikoyo ngana e pa na yo mere mapa mapa ate nyonso yango ka siko mapa nyonso eza combien tanga kasi tanga mere ye osomba te yezo nsembo na zwa mapa na posa ponga na osoma nyonso osoma mapa kome zombo na na futilo ok amer banga tenga na futila ye ok mer tanga sko mapa ya combien tanga kasi ngana osoma nyonso ok mère attend ma panaye ce qui c'est combien on est au kilo toi mère attend ma panaye ni ça ce que ça veut combien comme ça tu fous ta mère mon naïe mais pas mère attend ma pas ils avaient ma salité mais chose athée oh ils ont qui ça amen ok et pas la pose ma pas c'est là caché donc ndeko moko azawa aza posa mapa ateka Thomson ba Thomson oteka combien boye 1000 fois na moko mais bino ozoteka na fulu boye eza mabe te bacala bol ba Thomson 1000 fois ok ça boye tanga na ngai ba Thomson tout ça c'est combien Thomson nga somba au Kalinganga tout sikoyo au 1000 francs tango so combien de Thomson na so mapa na ngai na ba Thomson mais là combien au combien 6600 tango nyoso mais rien pas ça mapa te so pas ça mapa ji ponga na so mapa nyoso mais abanga no so mapa naso ma pa mère oh non tout ça mère autant ma pa nae so ma pesa combien comme ça tout sunga mais ça m'a bango pona na tamingité ok mère attend ma pas de ce map là combien to so maman pas mais to pombe la mère comme tout passe ils ont un argue là ok paiement mais mère c'est comme tout passe il faut que nous église pas bonne de la pona yo linga au peka na yo c'est qu'on a sur ce map na linga au église au côté troisième au petit l'état toli que dans la van na ba ko so map na ngai c'est de coquille à Pamboli. C'est combien 50 000. Et là, 50 Thomson plus one. T'es photoctanga. Et 50 t'es. Mais Robi m'a 1000 francs. Et c'est 50 pour ce genre. T'es autant en T'es autant en ok. Mais attends, ma panne, a bien pris monter à ma panne, moi, je t'ai gâté. Ça est combien? 10 900. 10 900.
Ça 10 900. Ah, tika quoi, tika quoi, tika. Le temps qu'on a allé bas sur montant. À 10 900. Ok, mais attends, je pense que 10 900 déjà, on a 10 900 on suit $6. Voilà. Ok. Nekokile, mère yo. Alo tanga mapanae. To sunga mère. 11 900. Ah. Bon, Tchaka à 15 000. Ok, Tchaka à 15 000. Ah, 15 000, c'est combien de dollars? 15 000. Ah, Tchaka à 15 000. 500. Tchaka a arrondi 15 000 mère. Non, ma fait ça 12 000, mais Tchaka à 15 000. 15 000 à combien? 15 000, c'est le cola. Pas même 10 dollars. C'est le cola, 10 dollars. Bah, donc, bah, 7 dollars. 15 000. Et c'est le quoi 14 dollars. Tiens, 10 dollars, ils ont 20 000. Et c'est le quoi 18 dollars. Non, 10 dollars, ils ont 20 000. Ah, ce qu'on a, combien ça là? 15 000. Quand ils sont 7 dollars et demi. Mais il y a une calculité. Bon, mais, ma panne, c'est sali 7 dollars. Hein? 7 dollars et demi. Ok. Ok, bon. C'est bon. Mais tout ça, il y a 20 000. Ça va. Bon, mais, si on a 20 000, on a un peu 40 000. Hein? On a un peu 40 000. Amen, hein? Après, c'est 20 dollars, mais. Hein? Amen. Si maman, après, c'est 20 dollars. 20 dollars, ils ont pas moulu na tonga les mais. Hein? Donc, ma pa o nyo sunga sombiango. Ma pa na sombi. Na ke nanga ngote. Ma pa na olinga o kabulango katikati. Je peux pambola bandeko na tonga lelo. So si so pambola le reste ke na onda kuna yo. Après l'église, pour que mon a bien aimé. Parce que au yebsa ndeko kile nini, yebsa ndeko kile lo. Papa na ngai na sepeli makasi. Zamba pambola. Apa kile na oyo festival. Nazaki na makomba au l'église, benzo tupeza bien aimé. Na oyo saleli ngai. Atana so komate na okeko kuza nzambe pe na tato la mwana. OK. Merci bien. Donc atongo zaki tongo na yo. Hein? Nga ba ole kana ngai. Esprit toucher na tellement. Na mesa na yo. Mone ya mingai. So yembenga mabe onga ko raté. Amen. Faut yamba tout bien. Moni ko sambela c'est très important. Moni websingai ozaki posa mutema na yo que l'église te parce que on a bien aimé. Hein? Mais ko teka sko nga so mapanyo fois deux presque. Donc 20 dollars aujourd'hui et ça ndeko kile a pambolio. Amen. Yango sko mapa oyo lesi bandeko bazawa so bana nzala. Pesa bon nam nyonso te mais nam oyo monyo kaba et puis le reste au église mais amen. Merci papa. OK. Merci ma sœur, hein? OK. Na ina somba Thompson na sœur. Hein? To compter ba Thompson. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Hein? Combien de combien?
50 000. Yo comment on a? Hein? Gloria, on marié? On marié, t'es. Vous avez moi, on marié. Hein? Vos parents? Vos parents, qu'est-ce? Vos papa? Hein? Donc, ça y est, il monte beaucoup la bande. Donc, commerce pour beaucoup la bande. Hein? Est-ce qu'il y a une église? L'église ne l'a pas eu. L'église est où? Hein? Donc, si on a une seule gloire à Sambela Gaba, on sort d'une église. C'est un an, il y a une seule gloire. C'est une église de Sarali. Hein? Ah. C'est un an, non, on se makwanga. Hein? On se makwanga combien? Bon, je vais à quoi on a foutu là. Ah, on a foutu là. Non, on dit pas mboli à dimanche. Mais Zwango, je vais à 4 choses. Donc, on a arraché ma pamboli. Donc, on a pas mboli au boy. Ouais, arrache ça, arrache. Hein? Ok, Gloria, je vais à 4 quoi, moi je paye, je vais à 4. Ouais. La Gloria. Gloria, c'est quoi on est? Soso, na fungla. Ok, oh Soso ya Gloria, tega. Junga Soso c'est combien? Combien sont au tega combien? 3 000, donc 12 000 les arbres. 12 000 à 50 000, ça veut dire 62 000. Hein? Bon, bah quoi on y a ça combien Gloria? Merci hein? 15 000. Donc, on est à Awa, tous on a la Bissora, on a combien? 15 000, 60 000 dans le bagarre. Hein? Gloria. Ok, Gloria, on a pas de là. Hein? On a pas de tonga lelo. Les gens ont comme les kilés. Hein? Et tous on a pour ça, tout pas de là. Vous comprenez? Donc, dans l'île de Tamingité Gloria, on a payé ça $30. Hein? À Gloria, on a payé ça $30, ça a 60 000. Donc $30, on a, et son bible, on a un nyoso. À Gloria. Donc, et son bible, Thompson, oh nyoso. Et son bible, Zunga Soso, oh yo. À Gloria. Et son bible, on a quoi, oh nyoso. Donc, on a nyoso, teka, kutumbongo etikala. Hein? C'est quoi, on ne va pas de roquille. Ouais, mais on a une église qui est au centre de la Gounation. Zimbabwe. Oh, combien? On a combien? 20. Zimbabwe. $30. Hein? Donc, là, c'est $30 aujourd'hui. Combien ça en a? $30. Hein? À Gloria. Donc, journée de Tonga Lelo, vous avez une journée na yo. Hein? Donc, il y a un sombio, il Thompson Nyoso, oh Nyoso. Il y a un côté. Hein? Il y a une volonté na yo. En tant que mon Christo. Hein? Kaboul la batu, nam. Moi, Lelo, batu bananzala, je suis à la mouille banatongo à l'été. Na mono teka biloko lobike yo mo boko la galibota na yo oza ba parenté hein yo pesa na ma baninga a Gloria na mo pas zo teka la biloko eza même full le Gloria hein eza salité tout ça mais na pesa mbongo yo pona yo opamba na tongo ipe foi ba ko pambola bandeko a Gloria donc biloko oyo na zongo te mais salata moitié hein kabela ba jeune bato ba souffrir na tongo lelo hein. So une église na yo, obi mutu moko mona passe azanga biloko aliate kangela ye bakwanga kende ko pesa ye. A Gloria. Olobani pande ko kila pe mongo. Est-ce que yo ebi ngai? So mona ngai.
Nabina na mwana ngai yote na vie. Hein? Donc maintenant on les kalangai en tant que mon Christo, hein? Biso linga ko ça l'évangélisation, on a ça les abastines d'évangélisation. Yo peut que nous évangéliser batou le dimanche, hein? Donc il y a une mère oyo, nous sommes bilo on a bino, beau peut ce témoignage. Ah Gloria. OK, voilà. Merci na ngalo bilo. Hein? Merci. Merci. Zara si ça bon alors. Dego oyo. Merci Mling. Merci. OK, merci. 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 OK. Mais mutango wana za posta biloko olia. Ah pe to so ba Thompson ba kwanga. Gloria ko ko pesa Gloria. Pamela mutaza hôpital. OK, OK. Comme ça bon ya reçoit. Yeso akalingi oya reçoit ya. Ah Gloria. OK. Bon, merci hein. OK. Merci. Comment le bali? OK. Merci hein. Bon, Gloria na kena ngai. Merci hein. OK. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que Opération Nabiso, volume 5, c'est fait. Cagnotte Nabiso, c'était à $50 et salami. Maintenant, la zone de Sigalatika Mutuka, à Kintangai Nabo. Voilà. Je veux dire, c'était là. Bénédiction, il y a Tongo et Lelo, qui vont sponsorisé par Neko Kile Milema. Cagnotte Nabiso, qui vont $50. Lobby, tu as $50 msusu, il y a cagnotte, oye wuti, namboka, il y a Tala et pas Ser Moko, à Pesagna aussi $50, il y a l'unité temps comme on a été. Et après, demain, encore, pardon, après demain encore, tu as la cagnotte msusu, il y a 50 wuti namboka France, tu as comme après. Voilà, après on a tous la cagnotte de monsieur, il y a $30, il y a l'éco Simon Makungu. Après on a tous la cagnotte de monsieur, il y a $20, il y a l'éco Évangéliste Makou. Donc, tous a toujours na cagnotte de Salomon, et ça très important. Tout le baka évangéliste par média, ils ont le domaine Nabiso. Bongo, ils ont une initiative pour tout le au Salomon, ils ont très important. Et en gros, le col est Salami Boye, le thème en anglais est Kiti. Parce que, comme il y a un fardeau, chaque jour, il faut faire ça, l'opération Oyo. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Minga Bolbezate. Que Dieu vous bénisse encore. Bino Basso, Nazongi na Mutuka. Et Sika, Natika Mutuka. Parce que la lignalité, na impressionné Batou, na Mutuka. Et puis, Mutuka, ils ont bongo, le Romolix, Namboka, Oyo. Taba mon Jeep. Quand ça y est, politicien ou quoi, ou bien magicien. Et on fallait na table makolo, juste pour nous ça là. Opération Oyo. Voilà, bandeko balinga mikasi na kolo on nyuso na posa ya ko contacter ngai komelanga inbox ou encore en format de message de texto. Comme ça na website nene ko eko tinda makuki na yo pona opération ya lukali pomolo na tonga yo et salama. Lelo li pomoli ya lelo zaki ya ndeko kile o wapi to sili ko sala opération Oyo na tongo ya lelo.
Vraiment que Dieu vous bénisse. Bino pense au wapi. Aujourd'hui Bakou ya Kolanda image oyo. Vraiment Nzambe a pambola bino encore tout le monde bino mbala sima. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Mingi ezalité opération ngai et salami. Fallait na kota na la voiture. Vraiment Nzambe a zalabino banso. On les alaki wabino votre humble serviteur Ndeko Alpha. La bimagi juste pour la salle opération le dimanche. La baki na salle opération chaque jour. Si tanga ozonga et kokoka to banda kopambola ba maman na biso to ebi Kinshasa vraiment il y a douleur, il y a la souffrance. Alors tout ça on a comme tremplin ce que moni olingo osunga Ndeko moko benga biso lukali pamboli na yo, di pamboli ba luka yango. Il y a le zaki $50 il y a sponsorisé par Ndeko Kile au bomoni mama oyo a zalaki bongo nzoto malamu te uta tongo kasi ak église te atumora ba mai mingi tant tukute na yebo moni ndenge leki vraiment de mususa za na hôpital azalaki ko lukele biloko olia par rapport ya tant to yowana azule quand même bilei asepeli albi nazaki ange ndeko musubu moni na albi na bongisa bongo balabala voilà oyo na éviter la bongisa balabala ngolo lenge kani. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Oezalaki Bongo, Yemei Wabino, Ndeko Alpha, Tsingikia pour les géniteurs et la radio-télévision, comme Christo, Owapi, Tozali Kolinga, Osala, Oyo, Nzambe, Akoeba Koleka, Pambola Biso, et Amingi, Topesimbote, la bande de Banso, O Bazaliko, soutenir Biso, Badalo Nabiso, Topesimbote, na Dr. Jean-Pierre Yanga, pour l'unité, Paya, Madame Nangai, on a des manqué Mingi, Maman Hortense, na Bananioso, Tegra, Corneille, Kissivi, bana nyonso vraiment Nzambe a zalabino dadi monsieur to pesi mbote pa Ndeko Delphin mbote siko zali to zali ko zela osomba mapa na yo ipamboli bandeko banso Nzambe a zalabino banso po changa na libondeli vraiment to zala posa opération et continuer jusqu'à ce que na koyeba ko zonga posa ngai zali to meka kosunga ba mama na biso o bazali ko souffrir o bazali ko mona pasi bongo Nzambe akuleka na koyeba ko pambola biso to moni ba kanot na biso ezali toujours ko mata le mato bandaki mukeme tozali ko mata tozali na rendez-vous mususu ya Ndeko na coq Ndeko Richard na coq yepe a 5 biso ba donner na biso to tindaki ye azotinda kanot na ye tozapesu na Ndeko mo en Angleterre apôtre Mylène abengi biso to pesi ba donner tozela lipamboli na ye pona ya lobitu ke netika ngo na orphelinat tokoyeba kokende partout bokoyeba otinda biso tokosala yango mpona bino kosusi na biso na kongo mokristo ezali tosala pont ya bénédiction na bandeko na biso batikala na mboka awa lobi tosalaki yango te parce que nazalaki na reportage matanga ya apôtre Jean René fallait tosala reportage wana ezalaki aussi très important. Voilà bien aimé dans le Seigneur, je pense que mingi ya koloba pene eza te na ntongo lelo soki opération na esalami te nazalaka pena lese te. Alors lobi kanot na biso eza encore ya $50 mais lobi ndeko wana lingi te na tanga kombo na ye $50 autre tout ça na tongo lelo ezaki ya papa na biso Kile Milema ne azalaki sponsor ya lipamboyi ya tongo ya lelo. Voilà Nzambe a alekana koyeba kozala na biso banso soki omoni olingi contacter biso okoki kobenga nga na numéro WhatsApp na 00353 87 73 229 00353 87 67 13 229 wana okozwa nga na WhatsApp wapi na koyeba kopesa ba donner ndenge ko ekutinda mosolo na PayPal ou na MoneyGram nga nazali ba juste ko sala pont entre bandeko olingo pambola na ngai juste pona kosunga bandeko tosunga tobi bango te eza ndenge Saint-Esprit azo conduire biso ndenge tozosungela bandeko oyo akanti évangile malamu yango oyo foko luka koyeba kosunga bandeko oyo ezali mboka na biso touta esika bakunda mitoro na biso bandeko bazali vraiment na pasi bandeko bazali ko souffrir awa donc biso oyo tobima libanda toyeba lolenge toko kosunga bandeko eza vraiment très très important yango esengaki vraiment tomeka kosala ba rubrique oyo ba idéologie oyo esalema eleka boye po Nzambe lekana koyeba kopambola biso. Voilà biso tolaki wana na mokolo lelo ya dimanche ya lelo le 6 na kanot na biso tolaki nango ya $50 eleki malamu na sepeli na titi de bandeko parce que à chaque fois je fais ça avant ya robima j'ai pris le bon Dieu que a dire jengai esika bandeko o bazali vraiment la posa ya lisungi oyo.
je pense que et vraiment exactement na sambela na tongo na tunaki na nzambe agidenga voilà mama oyo façon ya mbelingai na moi pena na se connecter na ye azalaki komona nzoto malamu te akoki kokende église te po église na bango ezali na premier niveau na étage yango ayekoteka liboko na litama kasi tosombi biloko na nyonso apamboli bato ye siko azozonga po pesa lipamboli na église na ye ndenge moko mama azalaki pembeni na azoteka ba Thompson aza jeune sœur oyo aza na mama te aza na baleki misato kasi baleki misato bazalaka na responsabilité na ye papa na bango akenda ngola tika bango azoteka biloko oyo azoteka eza même pas na $30 eza même pas $20 biloko azoteka wana azoteka ba Thompson bakwanga banini donc tant topesi $30 oyo vraiment asepeli balobi naza lokwa ange na tobomeme naza ange te ezalaki sponsorisé par ndeko kile milema o wapi alekaki mpe na koyeba mitutisa bongo lipamboli oyo eleki na koyeba kosalema kasi soki oza baide pesa baide on est là orphelinat o homme de verre tokokende tokoluka yango esika wapi ezali toza wana mpona koyeba koservir mpona koyeba koservir bon to serve nde baloba en anglais tozalaki bongo na en direct à radio télévision Congo Moklisto oyo ezali engunduka na biso oyo wapi ezali wana évangéliste par média yango ezali bongo professionnel biso partout toyei kokende tokoyeba kosala bolamu mpona kotombola nkombo na nkolo apesi mbotela bandeko nyonso baye kotia biso programme oyo na prière bandeko nyonso oyo bazali kosoutenir biso mpe bandeko nyonso baye kosponsorise baprogramme oyo ezosalema mpona koyeba kosunga bandeko na biso oyo bazali na posa depuis tobandi oyo 5e volume na biso bongo lobi tozala na 6e volume oyo cagnotte nango ezali $50 encore 7e volume encore ezala $50 8e volume ezala $30 9e volume ezala $20 10e volume toyebi te nani azwa yango kasi ndeko yo soki otutisami benga ngai komela ngai na koyeba kopesa opportunité oyo avant ya kokende nga boma même na boma tant tokokende tokonie nyonso oyo tout ça voilà nzambe aleka na koyeba kopombola bino bansa oyebi kosala direct awa ça coûte énormément beaucoup d'argent kosala ba direct awa na mboka ezaka cher mingi voilà je pense que tokenda ok je pense que tozana chauffeur de biso lito awa yende tosala l'opération tongo lelo juste koyeba kosala nyonso oyo donc voilà bien aimé dans le Seigneur mingi ezali ya koloba te lelo ezalaki un peu relax ezalaki fai naza relaxe un peu na keglise te ezalaki fale nasala d'abord opération oyo ya tongo na lelo comme lobby nazalaki na tante alors lobby lundi tozala l'opération mosusu oyo ezali bongo ya mama moko na tala ye apesi biso $50 alobi ndatanga kombo na ye te tala bongo na Irlande bandeko balanda esika mosusu voilà bandeko balinga mikati na nkolo mingi alobi eza société bo partager soit soutenez nous na ba initiative oyo mpona biso toyeba kosoutenir bandeko na biso oyo baza elongo na biso na mboka ya Kinshasa merci ndeko Maurice Kitambala nzambe azeka koyeba kozala bino banso oyo ezalaki ndeko na bino Alpha Nsingi Kiaku le géniteur ya Congo Moklisto que Dieu vous bénisse tomona na bino mbala nsima to partager mission oyo lobi tomona na bino soki nzambe azongi te tokutana bino lobi vraiment bolingo ezala katikati obiso banso nzambe apambola biso banso na ba acte oyo ozali koposer pour la biso toyebi évangile malamu yango oyo koyeba kosunga ba ndeko voilà nakanisi mingi ya koloba eza lisusu te na suki awa ndeko pasi mokonzi mbote nzeko John Mandungu vraiment mbote mingi na ndeko Steve Makiona merci ndeko John je pense que omonaki cagnotte na yo ndeko bandeko basepelaki ndeko Tabita de Jésus nzambe aleka na kopambola bino banso tozali kozela ba cagnotte na bino mpona tokonye opération oyo napesi babizou mingi pa ya madame nanga mama Hortense babizou mingi I love you I miss you kala te tokoyeba komona lisusu tika lipata na nkembo eyingela bino banso esika ekute bino katikati ya mabota ya bino bolingo eba korenye katikati na biso na manso oyo bali kosala katikati na radio télévision Congo Moklisto bongo nakanisi tokomi na suka mbala nsima tomona lisusu na mokolo na lobi na cagnotte na biso ya $50 lobi toali na $50 soki bonna baide bokomela biso bopesa biso tokoyeba kopartage baide elongo na bino bandeko biso balobaki tokotela même bacoordonné kasi bandeko biso babaki tomona mingi mikolo
yango lokola maman na biso to siko mona azali mukolo mais pourquoi pas jeune azali pembe na ye ayoteka ba poisson wana ezali obligé fa tout ça la yango parce que to moni responsabilité nini oyo azali na yango bon bango temps ba osambela ba otia libondeli na bango et rezonga pa ndeko kile akoleka na koyeba ko pambwama bongo soki yo pozali na posa ozwa lipamboli na yo pona ni te ko benga biso o somba cagnotte na yo ya bana ya mapa to ya bakwanga to oyo zango posa so pe ya boloko ya prison makala to kokende poto sala nyonso oyo wana ngo posa voilà bandeko balinga mikati na kolo ezalaki bongo radio télévision Congo Mo Kristo owapi ezali engunduka ya bana nzambe oyo ezali ko partager maloba na nzambe presque partout to ko tambola bongo siko motema nga ekiti lokola cagnotte oyo esalami nzambe apambola bino banso tomone na bino mbala sima bye bye.